Matondo bandeko balandi émission tokanisa mbote mabota mabino mbote na bino yonso bo du bongo ntango ya kolanda biso na bisika yonso botwami tomeseni koloba manaka yeze manaka eze koya bongo kozongisa conscience ya baindo na nzoto ya baindo po utamu ntango moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo aliyaka na fulu yango moindo alataka na mikadi ya tombola na mokuse mobola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita mabele ye ezalisi baloposo mosusu ezalisi ba mabele epesi bomoi na baye mosusu me biso bakolo mabele biloko pamba bisakanelo biloko bizangi ntina lelo tolingi mingi tolobela système éducatif nazena mwa mituna miike tolobaki manaka ya mikolo ye tokobanda koyanola ata tokotanga bakombo ya bandeko te me tokobanda dimwe koyanolaka bamituna ye bandeko baze kotunaka biso ndeko moko atuni ngai ize motuna ese dzonga bandeko mosu batuna ndeko ndombele sikozalaka na problème particulier na baintellectuel mpe na bapasteur ndeko na ngai soko ntango mosusu ndenge tomeseni koloba biso tolobaka yango mpo osali soko mpe esima voice ya kanda biso tolobaka makambo ye biso tokoteyaka makambo nesongi ya ntina fumukusu ke muzana banda na ngola bakoteyaka makambo bangunza bakoteyaka soko esirikisi yo sekoze même pas na 2% ya conscience même pas 2%. Po soko makambo yo ekokuta ata 2% ya conscience na cerveau na yo ekopesa en matière à réflexion nakoki nafanda kaka boye na pamba nazali kotelemela élite intellectuelle nakoki nafanda kaka boye na pamba na bandi kotelemela bapasteur toze na problème particulier te toze na problème personnel te todénonçaka système na bango bakopie na loposo pembe mpo baye kokoba œuvre ya colonisateur bango bapasteur basalaka losambo na bango na baitonga tokenda sikawa malembe na ino po soko tosatake na bango bozali kotuna tozalaka na problème tokowela nini na bapasteur bango banyongolaka nde basi ya bandimi na bango tokowela nini biso na bango banyongolaka be bandimi na bango na mabonza bamelaka bango bambongo ngala bango tokowela nini na dénonçaka nde système ya colonisateur bango bazali kosala continuité. Or, ensemble, biso na bango, le pays nous appartient. Continent où yeze ko appartenir na biso. Et c'est là qui biso na bango to simba na loboko poto de fondre kozala na biso. Si au cas pasteur azeko sambela senga na nzambe mondimina yako makordoni te na tuni na tuli biro bande ko balandi numéro ze wana bo pesa biso bia. Si on a pasteur, azeko sambela, nzamba songa bandimine ba koma ba charpentier. Si on a pasteur, azeko sambela, nzambe, bandimine ba koma bato échafaudage. To bato ba ko kombola ko banzila. To électricien, te. Bureaucrate. Demande na yo wana bakondi mango loba na kosala na biro loba na kotambola na mituka biwelewele pe baze ko répéter na kotambola na mutuka na kobenga ma PDG na zena problème tena ba pasteur bo sembo zena ntina te bati yango bise oseo pero kutata soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta
tioka pasteur aze kosala losambo mondimi na ye koma menuisier te po ya bango nzambe apesaka kaka babureaucrate akoma ministre politicien akoma politicien nzoka nde bamboka yonso tolobi bien bamboka yonso boprouve biso le contraire. États-Unis etelemi na bilanga ezalaki mboka inhabité bilanga nde bandaki bongo Chine bongo ba Vietnam bongo ba Japon bandeko balandi po nini bolingi o toze komona eze A toloba yango te ke eze A o toze komona eze B toloba yango te eze B bapasteur baze kodétruire bamemi bato na mokili ya makanisi moto oyo saleli losambo koma PDG azala na ino te secrétaire ata na association ba poto mikie ya ibiki moto oyo saleli losambo akoma soko cadre na société na bomo ine mobimba na na sala demande d'emploi te loko atilaki o mabonza ozangi biloko okeli ba prophétie ya lokuta okeli ba prophétie ya lokuta po sepelisa ye soko ba pasteur bayebaki basalaki na molimo ya bonzambe kati na bango bakoyeba ke mboka etongamaka na mosala maboko mboka ezwaka évolution na mosala maboko nde aka koengage babureaucrate soko bokomi koexporte loso o bolonaka bokomi koexporte makemba nde boluki sika bagestionnaire boluki soko bato basilisa soko na bascience commerciale po bino bato ya misala maboko bokeli misala soko bino bato ya misala maboko bokeli misala emonani yango echasaka pauvreté soko ebengani pauvreté ebengani nzala soko kaka nzala ekimi bokokamwa ndenge nini to ya bakorompi ekokita ya corruption ekokita po ezalaka ndenge wana tolobaki yango na manaki eleki mpasi toloma bavise sociale ya baindo badeposede biso mabele na biso nde bafungulela biso robinet ya pasi robinet ya makambo yonso ya mabe moto moso akotelaki bato po ayiba soko TV so donc poze komona ke pauvreté wana nde fongoli robinet ya biloko mosusu totuni bapasteur bakoki kosala mpe losambo ke nzambe asunga yo koma maçon te po ya bango continuité ya œuvre po loposo pembe alingi to investir te na basecteur ya développement ya mokili yango bomonaka mbongo yonso tokodefe epai na bango il faut bosala banzila e banzila yango baze kokata baaxe so batali nzila oyo ekoyede bango babimisa soko biloko ekouta kisangani bakokomplike yango ekangana te boni baboyaka tosala bilanga lelo toze koyoka contentieux ya bukanga alonso me babeta lisolo ke baongia wana ezalaki mpe kotumba masango wana moya koreplante yalaki te batia bafino etumba mabele wana bukanga alonso bandeko balandi tozala très éveillé très éveillé toze na problème particulier te na bapasteur to na élite intellectuelle même na bapoliticien tobundaka banso bazonga na conscience tobundaka banso bazala sika bato
molimo ya bofumu kimbango esala kati na bango po yango ekolamusa makanisi na bango. Intellectuel bango deja bamonaka bato basalaka misala maboko bamoyo nayebi te soko aliénation balingaka kolata bachaussure ya kitoko baveste ya kitoko balingi bazala propre ata biloko basombaka ezalaka importe bakendaka kosomba bango libanda me nani asalaka chaussure soko cordonnier te ezala Jume Weston ezala soko nani costume national nayebi te ngala banani basalaka bachaussure me bacordonnier me Polo Posopemba a valorisé bavaleur bilembo na ye apesi coup de pouce na bavaleur na ye oze koyoka moto aze koyeba wana basapato basala na maboko bongo bachaussure bosombaka na mikili ya poto basala na makolo to basala na lolemo me basala ngo kaka na maboko awo baveste batonga na maboko bongo veste yo lati batonga ngo na bakude batonga ngo na makolo te baforma bango bongo bakotikala jamais au grand jamais kosala oyo eze contrôle na volonté na poso pembe yango bozeli komona ata bana na bango baze mayele te na etelo bakooriente bana na bango te na domaine technique po ya bango kidi domaine technique ezeni yambo domaine na babola oyo pe moto nyonso akosilisa kuna kozala kaka pauvre. Domaine technique c'est domaine il y a moins intelligent malgré calcul les alaka na ba beti charpente malgré calcul il y a la na ba cordonnier à respecter forme à lokolo ya mwasi à respecter à lokolo ya mobali te bato basanga mayele beaucoup mona que ba intellectuel wana y compris na ba homme politique hata bana na bango bazama yele te bakosala fort même bako utiliser corruption bana na bango basilisa kelasi mpoze na position ya orienter ye akobenga soko moninga na ZDG akoyebisa ye wana mwana na yo lukela ye mwesika moko kuna ye pa kotala mwana ndeko nanga kokaza na sete ata incompétent qu'il est baluki esika bati soit à une parti politique à tata à commission deuxième personnalité beaucoup zélé la yeni azen yambo fouille à corruption beaucoup zélé la yeni pour yemo tamboli soit disant informé ben à corruption ayebi que et si gagnons son moto soukaka nesika senga appui moko te a utiliser ka misolo pour aller se décanter dans la situation et si comme otasuki nesika multiplier bokasi te a ko utiliser misolo tata na yenda orienté bongo intellectuel bande ko balandi soko mboka oyo l'intellectuel bazalaki fruit ya inspiration ya fumu kimbangu ata mwasi bato basala robot roulage tant mosunde lelo tu exporter yango partout en Afrique mais le gouvernement peut ça bango coup de pouce lelo soko ba pession ministère ya recherche scientifique c'est-à-dire zéro quoi ba betio c'était faut ba boire qu'on a jarre famille kuno komika ka moto ko organisaka ba journée de la femme et belé en bongo bake ko sala maputa na Chine ba boaki on a culture et art kuno komi monta ba concert kaka musique ndeza ka culture kaka musique ndeza ka art ministère ya pêche et élevage bande ko bolimbi sabilo ko mosusu et révolutionnaire kangai c'est révoltant mais ndenge nini monta sisa na science politique pour le komaka Sciences Po
Iye wana boke kopesa ministère ya pêche. Oyo ye moko amonaka ba pêcheur bato ya salité. Ayokaka ba pêcheur kele. Kozanga molimo bofumu kimbango. Référence ya ba constitution ya mikili ya poto bokopia. Pour moto akenda ko sala, il faut azala non moins titre gradué. Mais titre wana dui ajui yango na pêche te, ajui yango na élevage te. Ndenge nini bolingi a exceller? Ndenge nini bolingi a exceller? Te abokenda bandi kosomba mapango. Yango bomoni et tout le coup ya ba ministre baleki awa na République démocratique ya Congo pe na Félix. Atik batika kata bateau de pêche te. Or soke zalaki bodui na ngambo ya ba pêcheur. Bo considérer bango po ba valeur réelle. Bo sali ministère wana po nini? Po bato baloba mbishi, po bato bali ya mbishi, po to exporter mbishi. Agriculture et sala, élevage et salima. Yako bokeni ministère wana. Est-ce que zeka ka po monta komaka na biki po moto ala taka ba veste ba cravate minene to moto est vrai na secteur wana. Ba pêcheur ba yebi boni zero kwa mikakata no bampoko so yeba ngo bakutana kana yango. Soko akomi wana akolinga lisute baza na babwato etoboka. Akolinga lisute baza na ba filet ya kobamba bamba akolinga lisute bakoba na ndobo. Bakola musa makanisi po akokanisa secteur mususu te. Secteur na yeze pêche wana. Ezina bato mususu baze lelo na 40 zeko ibison de kondombele na bandi mosala pêche na tata na ngana akina 8 ans. Lelo azena 50 ans. Mbula boni expérience a mosala. Moto bongo ayekoli kobamba li papa te, ayekoli konika fufute, ayekoli eloko mosute bele pêche na ye wana. Mais soko moto bongo akoti na ministère to bopesi ministère, ako défendre banani. Po mosala sali ya bon moy, ya kolesa bino mbishi ya kitoko ya maronga ya fresh. Esika likanisi ya bateau de pêche koya. Esika likanisi bobo ka kasubo soto na maite koya, po ba filet bimisaka bo soto. Esika likanisi ya koluka basumare kiraka ekoya, mais bandaka na quelque part. Trajet à 1000 km bandaka na un petit pas. Mais il faut ba intellectuel, bato batangi. Pour ba chosifier bato ya misala maboko. Pour nini ba mécanicien na biso, il faut basuka be na réparation. Basuka ka be na devis. Te pour monta kopesa bango maboko ezate. Tozaki komona wa moto moko monta car na iba souda. Ce vrai défi ka moteur ami to kweza ka me et pas voir na forme wana ko mona ngo nil par na mokili. Ye moko nda souda ngo na likanisi na ye. Mais tango l'état, tango l'élite intellectuelle, tango ba homme politique ba moni moto ndenge wana. Nini bakoki basala? Soko ko pesa maboko te. Awa tozena bana basala ba coupe électrogène de Marakana mai. Ba l'équipe na ba info na ba chaîne nationale na ba chaîne bele ya mboka. Totuna lelo bana wana bazi wapi? Dans les oubliettes. Moins important. Mais mon colonie ni toko zo molimo ya bonzambe. Batali sabiso po benga mangosali na nzambe faut pas otambola ka bena Bible ezo sola masasamba na yo mokolo mobimba na sali peka. Te mosali na nzamba zem oyo yonso azeko pesa solution na peuple de Dieu na peuple ya tata keli likolonasi. Bato banyati banzube bazeko lela ya tata. Toko suka wapi na banzube tata inspiré moto cordonnerie. Adu soko EVA soko caoutchouc asali ya kaushaze bato bakanya mwana mwa baba basinga ya kekele bato balati e bandi ndenge wana évolution bato bakomi kokota zamba na eloko moko zeko protéger bango na basendi po ezalaki pe na basende empoisonné moto azeko bakisa mayele mokolo na mokolo moto azeko kola mokolo na mokolo mais lelo bato wana nanya kopesa bango appui bato ya solo bato bazanga ntina
ngala kaka motema pasi so naze kotala etando namonaka baze kokumisa bamama maraîchère okomona mpe mwasi liboso na bango femme politique bamama maraîchère wana propagande wana visibilité akokabola bango soko 10 arrosoir amemi 4 chaînes 10 arrosoir wana kokeza la soko $70 tant mosusu mais na 4 chaînes tant mosusu ofuta $150 par chaîne tala eloko apesi cadeau tala ndenga luki ba médiatiser yango mais basi wana kaka soko apikoli ndunda mokolo ye mamango ayaki te ati ndunda na motu abandi kobelela somba pondu matembele ngai yango eleki akota na lopango mama wana anyatata veranda na ye terrasse na ye omona boni mwasi aze komona moninga na ye mwasi solo mwasi aze komona moninga na ye mwasi biloko eloko ezangi ntina il n'y a pas d'égalité entre le riche et le pauvre. Ba riche basé ko sala makasi ba koma de plus en plus ba riche. Ba lingi ba pauvre ba tigala de plus en plus ba pauvre. Basé ko tangisa bana na bango. Déjà na vision d'avance po ba ya ko konzape lisusu bana ya babola. Ba yebi ba lingi ko sala forte ete loa webonga. Po bana na bango ba soi-disant ba kenda kotanga na ba condition pour le biba ya kokonza. Mais tolobaka yango même rôle na loposo pembe. Asai kotombola be échantillon. Moto a respecté à la lettre. Oaze très ya bande ko na ye. Ye wana moto ya kotombola. Abandi ko pesa moi parfum. Aze ko pesa chaussette alati coupé pour pantalon za ki pona ba mettre. Tant que tu as coupé ton pantalon focata. Bande ko balandi. Tokoleka kaka penzane tando. Pour koloba makambo toze ko maîtriser te. Vous êtes sûr? Vraiment vous êtes sûr? Ba indo base ko nyoko. Tango moto moko a détourné plus ou moins 50 millions. A détourné combien de salaires il y a fonctionnaire? A détourné Mbogo, il y a combien de millions de peuples? Élite intellectuelle. Bato mayele. Français belé. Anglais belé. Ban côté belé. Ban maîtrise. Te. Elembo ya tata keli likolonase. Yangonde symbole ya réussite pa ya bato. Moto moko nda zwa kita mosusu formule yankisi ya malaria. Aze mosali na nzambe po esunga ke tulubu ya bato. Moto sala manadia ragi ye moko tanga jwe inspiration na ye. Na ba recherche na yeto osengisa oyo. Mosali na nzambe. Un pour tous. Yango wanantina. Lelo toze kozanga maye ya mingi na mboka na biso po ba dirigeant na biso baze ko koba brassage na loposo pembe. Ndeko mosusu akomeli ngai awa alobi ndeko Ndombele tokoki jamais ko vivre ko tourner le mindele le dos pour toze na période ya mondialisation. Bandeko balandi biloko mosusu esi toloba yango bokotaka na ino pe na ba émission yango bokitaka bofuyaka. Maître en esclave bafandaka mesa moko te. La preuve on est ba dirigeant africain
basé considéré par les dirigeants européens. Basé bana. Ndenge walo podalo baka na ba missionnaire. Bo considéré ba indo lokola bano boko koba ko kosa pe ko manipuler bango atambula na mbula siècle na siècle. Maître na esclave bafanda ka mesa mon côté. Lobi eleki sima ya bombardement ya Japon ba la inutile. Mais le quoi basonga qui n'a pas valeur na bango. Chine après révolution culturelle ya Mao Tse-tung. États-Unis le logo Coca-Cola na Chine. Bazaki kolobela soko épidémie te. Soko pandémie ya COVID-19. Pour nini ba frappé Chine te. Ba ko sala yango te. Ba nyama ya kanda te bango baliana kate. Corbeau tabana ne bazena nzala. Ako kenda ko luka bilei te na zala ya corbeau, ajo bana ya corbeau, aya ko lesa bana te. Ako kenda ka ko luka bana ya soso. Yo pe soso kuna mi batela pe bana na yo. C'est ça. Réalité à mokili. Réalité à mokili. Poto négocier na bato wana poto kenda soko na mais leo na mondialisation yo ko memani yo ko la kisani. Esengeli naino to zonga na bukasi na biso to jwa misisa omoni to zena mokili oyo bayindo balingi ko banda te, c'est-à-dire ndenge Chine akomi moyindo alingi na bâton na coup de bâton magique akoma lokwa Chine grande puissance te Chine bandaki. Chine atongi bandako na ye na bambu na ye asali mapapa na babambu na ye bambu mosuku te bandako uta pana biso Mobutu atindela ka pe Chine badon na période ya Mao Tse-tung. Namona kayango na mingi na bilenge afandi atalaki te vabi mikolo loko moko boy funa bimane loko moko boy fali asekolata funa sala na blouson moko ya cuir boy wera lataka ayebite wera wana façonné bo moina ndenge nini azena carrière ya tango nini et blouson wana soka sombi tango so eze miette et toucher même pas 2%, 1% ya fortune na ye tango so pese cadeau ya bato balingaka bango mingi. Mais tala moto asala keloko ta c'est na carrière te ayebi carrière afali te ayebi te sacrifice nini fali asala kokenda ba répétition makolo pour le loko mafali mais ya lingi atteindre directement niveau ya fali pupa yango moko ezeko le kate na mboka te torobaki awa tout à l'heure trajet à 1000 km bandaka na un petit pas le chèque ya moto azeko kima azeli boso ya moto azeko kimate na bandeli koloba les chèques les kindi na course maze premier ya bato bazeko kimate azeli boso ya bato bazeko kimate tetola musana ino makamisi élite intellectuelle oyo ba homme religieux oyo ba homme politique oyo nini ezeko empêcher ba expérimenter pe bon fumu kimbango po eze fier boza na moto na kwa fumu kimbango na mboka na bino eze fier boza na moto prophète moindo kwa fumu kimbango na ron ya fumu kimbango. Jean-Marie Vanet palobi yango. Il n'était pas un homme ordinaire. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Le kimbangisme n'est pas une petite religion. Wana kire ya mundele ndaze koloba biloko wana.
bongo ba dirigeant ya Afrique, ba dirigeant ya République démocratique ya Congo. Soko bozé na grande religion, oyezé na même courant de pensée, na niveau moko, na judaïsme, na islam, bino boko honoré ya binote, malamu franc-maçon, malamu rose-croix, mais c'est que ça la bino esclave. Yango bazé ko humilier bino. Balatisa ki ojupe, moko la consécration bozaki kaka bino na bino, si ma ba balancer ngo na YouTube, ndenge nini bozé initié. Te nzete na ko bandelaka, ekoliaka na mosisa na ye. Nzete koliaka na mosisa na ye. Tozala mayele. L'échec ya bato bazé ko kima. L'échec ya bato bazé ko kima. Azé ya yambo azé liboso ya bato bazé ko kima te. Tozonga na ino na makanisi. Ministre de la Santé, mais il y a Simbi Santé, il y a plus de 85 millions de Congolais toali. Mais na makanisi na zeko kanisani. Ministre de la Santé, il y a mo soka belia kenda ko jwa soin na mikili ya poto. Ministre de la Santé, il y a la République démocratique ya Congo, soi-disant ya Congo, Braza to ya mboka moko songolo Angola, ya Felika, sokwa beli. Akeko jwa soin traitement libanda. Oh mais, n'a évité comment expliquer. Élite intellectuelle. Tozena banzete, oh yoko kiko sunga, soko bati quelque chose na recherche, balobi ba orienter secteur wana. Bon, c'est vrai, ba charlatan ba koti pe belé. Na domaine wana. Bato yonso hémorroïde, bato yonso impuissance sexuelle. Mais soko l'état lobi asimba secteur wana. Investir dans le secteur wana. En tout cas, n'a évité toute la mortalité qu'on quitte à temps, on s'en a 1%. Cancer, et go joint kisi. Ni estomac, diabète. Ba anémie SS, ni. Na zamba yon sotoze na ngwawa na République démocratique ya Congo. Mais bato wana balingi bangote, po mondela lingi a considérer bangote. Mondela lingi kutute bati ya bangoka. Eloko bato na inde bazé ko koba mosala na ye. Bato wana bazé bato fétiche, bato soloka. Bato ankele, bato bazangi tina. Po ba diaboliser ba bikisi wana zanga dose. Vous les intellectuels. So ba bi mela vers moko na tongo, vers moko na poko. Eze dose te. Dose eze ka na graine. Mais botala niveau ya diabolisation. Botala niveau ya diabolisation. Ya kibobiso. Ya kibobiso. Mais to sepeli polelo. Na bango mo ba komi ko tinda ko sala recours na bato wana. Prostate na opération. Eze ko tenir ata mokete. Moto so ba opérer il faut kenda. Ba komi pe ko glisser na ebi moto moko simba kana nzeta en tout cas na zena confiance na ye. Mayele ya mokili ko sila. Mayele ya mokili ko sila. Ya molimo ndeko yangela. Po nini tolingi te ko considérer makabo ya bato, kayulu ya bato. Tokendaka kosomba babuti militaire libanda. Na landa bandeko ba défila, ba yena ba exemplaire. Toko sala babuti militaire te. Bongo bato yokuna ba imprimaka po Afrique kenda kosomba. Bango kuna ba créaka po Afrique kenda kosomba. Bino soko bosali ya bino, bango ba koteka wa. Voilà inconscience ya baindo ezeko kokoba kotombolo loposo pembe to ba kiona manakeleki. Soko zamba na biso komi kosala biso nkisi. Bongo bi polito na fulu bango ba boa kakao. Biloko na bango expiré ba boa kakao. Soko moyindo alobia zonga naturel, mwasa moyindo zonga naturel. Apakola ba mafuta na ye naturel. Bongo ba biloko na bango ba yeko sala wa soko ba ganduru na bango soko biloko nini. Bako suka wapi. Ba hygiène ya ba plante. Eko suka wapi.
bandeko balandi botala niveau na lingaka to raisonner totuna na mituna ya ntina tozala te na mituna me ndeko ndombele alakelamba mondele te ndeko ndombele bino kuna na vuvamu te biso na vuvamu eze koluka bolamu ya bayindo lelo bato ebele baze komitia lokwa banguna ya lisanga ya vuvamu banguna ya fumukusu pour rien tant mosu passé comme on a 4 diplômes ce que balobi élite intellectuelle eze continuité ya œuvre ya colonisateur et touché te mais mituna avec de 4 diplômes osali na yango et combinini pa ba congolais ba professeur des universités bobimisi combien de promotions il y a ba gradué il y a ba licencié basé même pas mesure ya ko défendre politique même pas na niveau ya ko défendre santé ya peuple wana mosala na bango kaka de vie batekisaka maelo poso pemba zeko même pas mesure ya korobake nkisi yo poso pembo tindeli biso contre expertise to moni yango ezemabe te bandeko balandi emoni liso ekotoboloka liso te bomitikala pe na mituna bomitikala pe na mituna bango ba pasteur po nini balingaka bato ya misala maboko te po nini baloba pete ke boze basali na nzambe bobotami na bilembo bango élite intellectuelle po nini te bakoconsidere pe bato ya misala maboko te bapauvre batikala be bapauvre bademere bapauvre bango bariche bakenda na bariche yango loposo pembe yako bakopie yako bakozala kimia apesa impression Afrique nde désert, Afrique nde nzala, Afrique nde misère, pour bato bakimaka pai na ye, pour azena posa ya main d'œuvre wana. Azena posa ya esclave wana, bako bakosalela ndenge basalelaki ye na 15e siècle, bako bakosalela ete lelo na 21e siècle. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino, tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo mingi.